Awa to continue bongo 4e saison bandeko kindo kya Sharon. Me yozola na lero yo. Tango penza nzela na biso koti banguya mabe. Tozana ba mission zozela biso. Makambango ezotinanga na se poser soki tozana nguya ya sola ko bunda na tango yo. Nani yango ko expose yo? Ozana banguya sikoyo. Eza au-delà yanguya oyo bato mai na makila bazana ngo. Tango azoloba mama pa comprendre ta koti na chambre, akuti mutu moko. Atali Fred ye moko na mbetu. Mais biso to yebi ke na butu mission moko za awa ya bato mibale. Esenga to kende sikoyo. Esenga to banda na tatale kinanga ifani. Babongami. Voilà na tango ezaki na mutu moko azaki ko bondela Nzambe. Zoka c'était le moment pe bandoki mibale babongami ba ko attaquer. Heureusement mwana na Nzambe akoti na lopango yo. Il est écrit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé toi et ta famille. Nzoka moto sengala ki asambela Nzambe po biki salibote mobimba yeyo. Abandi ko bondela abandi ko tokotala nini ko salema. Po esika bitumbezali moko akweyaka moko alongaka. O bande ko na seki po na ebi victoire. Elonga oyo toyebi tozwaka na makila na mona na mpate. Voilà moto oyo ayebi Nzambe na ye. Alobi Nzambe na tango oyo yonde longisa ngai. Oh c'est vrai. Oh bien-aimé. Tela ndenge Nzambe salaka. Na babele la kaye ya solo. Bien-aimé, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et il arrache du danger. Oyebi ke danger ko zala mosika na yo tango yebi ko bele la Nzambe ngo. Ifani nzoka mwana na Nzambe. Oyo soka beleli Nzambe asalaka. Alembite. Asambeli abondeli. Yango likambo ndeko nanga sengelo sala nde yango yo. The Bible says, and my pastor says, let them have dominion over the things of the earth. Oyo bandeko réalité sengeli mwana Nzambe nyonso ayeba kotalela pe kosalela. La Bible dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ndeko tanga kali lobango kasosela rangote. Nzoka ndenguya bapesi mwana Nzambe nyonso atambula likolo nguya monguna. Luka porte couloir ezate. Esika kokote lezate bandeko. Yango Bible zoloba malamu que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Tela monena Nzambe oyo. Tela monena Nzambe oyo ifanyeza kobondela. Voilà pourquoi la Bible déclare, Ésaïe 59, verset 19, la Bible dit que quand l'Éternel viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Malobango de kotanga ngoka apamba. Mena kondi mosela rangote. Moto azosala ngote la ndenge Nzambe azosala pepo na ye. Voilà moto azo pratiquer maloba na Nzambe azalaka nesengwa kotatola Nzambe ngo. Yo banda ko sambela bando kota magamba Nzambe o tatola Nzambe atene logo moko te. Okenda kaka église osonga kaka ndako. Otiaka kondima te na batango aboye. Alors que moto nyonso azalaka tenté. Alors que l'ennemi azalaka mosika te. Voilà nguya ya moto oyo atie libondeli na yeli na place. Atie kondima na place. Nina salame kuna. Pouvoir na ye e bombi biso e sali biso mabe. Tebite soki ye azalaka na pouvoir ya monde mosusu sorcellerie. Puissance mon côté. Et koki kozala monene koleka la grande puissance otozana ngo awa. Mais moto azobimisa moto makasi. Lopango mobimbezo pe la moto. Nazana posa ya makila mwana ya mwana mobali wana. Bazo senga makila ya mwana na Nzambe. Eko suka wapi? Ndeko tentation yoko kimangote ko yakaka. Baiko kuta ye. Azo sala ba invocation soka pelisaka moto na maboko. Mwana classe alingaki aloba. Abeti nguye moko boye bomi na mongongo. Webi soki batuni e mwalo bezate. Batimbeli baje ya nani ya Sharon.
abomi mongongo te, abomi mwana classe akufi. Bandeko na moi pa komi danger. Na moi pa zolimbisa te. Bana classe ba ye. Ye moko Sharon abandi kolela. Yeswe. Mais madame Ekotala, oyo lokoni ekomelie. Montalo belangai, qu'est-ce qui se passe? Bazolela. Mwana classe akufi. Mais où est-ce nini? Ko bolo belanga, c'est quoi ça? Moto akopesa explication Sharon. Abandi kolela, aosala semblant batu pe bandimela ye bayokele mawa. Po yebike na matanga tala malamu mutalela makasi azaka ndoki. Batu ba yepe koloba mawe mwana classe penza ka mbala moko boye kobela te eloko te. Ada baye kokute bembe. Fred bako tuna nani yango aloba? Nani yango akoloba kutu? Befenema ya grave ndeko ezosala na ekolo oyo. Befenema boye kimisaka bana na ekole po baparent bakoloba mbula ezoya kutu mwana nga na ekolo akotanga te. Po kuna bakufela bana classe kaka na barecreation kaka boye. Sharon nalingi nga na otosola sikoyo. Olingi nga na otosola nini? Mbala suka awa nalotaki ndoto mabe. Nalotaki yo. Ndoto mabe. Mbanu yoka ba semblant. Yoka ba semblant nzoke za ye. Révélation ya Nzambe ezalaka correct pe ezalaka bien défini. Nzambe apesaka révélation oyo ezalaka na précision. Voilà bandeko batema batoka si Nzambe te. Mwana na ngai. Toke na biso. Lala tango ekomi mosika. Naboyi mama na kolala te. Ovande ka etango molai. Elo ne so déranger yo. Tout va bien maman. Ça va tika ngai. Sege ngonga na ekoki. Kaka ndengo lobi alobi moke. Nzoka zana ba concentration. Aoso téléphone, coup de fil, communication na monde de ténèbres. Awa bisika nguye na bangonde wuti. Bandeko, la puissance du mal agit. Rassemblement. Mbote na yo la mère suprême na kati ya monde ba sorcière. Mikolo nyoso na ndaku ba mouvement na nganyo so bazolandela ngona mama. Ko bandela sute makambo lobi wana. Ngai nde na saka mama no moko. Limbisa ngai la mère. Wapi Mirabela. Mais tataleki. Nayoki yo malamu. Siko na kena nga kolala. Ça va très bien. Mais lingi po kende kolala. Bonne nuit. Akati li solo na mokuse. Bandeko na lobaki malamu. Kosa no biso bato. Liboso Nzambe motakobata mazate. La Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Pechoko mo kusanga ba soni boyi, pechoko mo lobela ngai. Do pechoko mo cha monoko ngaba do ba vie lokola biso boy. Yo ebinga malamu te, oyebinga ite. Abaluni kingwatali. Yo. Petia bandako pesa blezai. Abanoko bete bigogo na bambata. Petia bandiko telemela ye, abandiko frapper ye kutu. Mbala moko Samuel akomi baba. Na ye pa ina yo la grande mère. Pona nini otiki mona mobali wana déranger bino. Aboyi kotika na kimia. Sala ke bana tatale kina yo. Pe yo. Mwasi oyo azotuna mingi makamu na yo. Esengeli bapesa leçon. Mama nanga limbisanga nanu. Ozobela ye esengela kufa. Oyoki ye bango bakenda mosika te. Oyoki Fred balobi sacrifier mama na yo. Azotia kaka bandi kotuna pe mingi. Samuel pe akompone te akomi baba mato ye kufi. Peti kaka oya pesa ka blezai. Mwana moke oazaka yuma na ye. Akomo pese ba leçon. Tala mama ye.
Ah, likambango eza nini na yo, hein? Mais eseli quelques jours awa, ozolela kaka. Ozoboya kolobela ngai ata moto nyonso na ndako oyo. Ata na classe ozokende su te. C'est quoi le problème? Soki yangwana eloko yo lingi, tala, na kolukelo pe makambo zoluka. Mama zoloba yazo yoka te. Oyebi ba sorcier bazaka pe na nguye na bango. Nguye na bango ko bebisa na ko boma. Oh, bazoyoka na ka te o ndenge nini? Akoma ko se communiquer na makambo azokoma moto atanga bonga yoka ye. Mondo yo. Akokoma nini po mama comprendre o ya lingaloba. Na matoi na monoko ekufi. Et comme réalité moko ya somo na kati ndako oyo. Nini? Tango atangi a comprendre. Fred. Osasu na tango kolexate. Sharon na kokangote na kokate. E bonge bo mama oyo. Mama oyo kasi mama botingati. Asasu mama na ote. La mère na monde de ténèbres wana nde mama na biso. Na yebi na ngai. Mais osana ba raison opesa wate. Esengeli ya kufa. Pe yo esengeli oboma ye. Mission oyo esengeli atosa. Aboma mama na ye. Pouvoir esengi bongo. Asali nini? Aye. Amoni pe mama. Mama na cuisine. Yewa nazo sokola basani. Abaluki. Boni boy, otelemi wana zo tala boy. Nalobela kio. Kende. Vanda. Sona sisi kolia na koservir moto nyonso andenge zalaka. Tenengaka ne baso biloko beli. Kala mingi te kobela nango. Ça va soka robimi ko na kala mingi te nazolanda yo. Ozolia na yo, Ezane loko moko memie awa mama. Ezande liwa na yo. Voilà bandeko batu bazana raison ya koluka nzambe na bomo ina bango. Mwana bandi ba incantation, abandi kobelela tango yango yo nandimi nazopesa mbeka sacrifice mama na ngai ya kende mbeka na pesi na motema moko. Nguya oyo kota ndako. Zoka mama akozala sacrifier na mwana na ye. Mama pe azolamba moto epela na nzungu. Bile epeli moto epeli beti na misu. Misu Fred azobenga susu Fred. Alors que Fred azoluka nde liwana ye. Elo mungu salemi wana ebiti na nzungu leko dineza kuna moto epeli. Nzambe nanga misu nzambe nanga. Fred aye kosunga moto alinga boma. Eko suka wapi bandeko tela mokili jovandi. Oyebaka te monguna zalaka mosika te kaka na ndako zali. Oyebi te moto azoluka liwa na yo kaka na ndako zali. Mokolango Sharon Mabibi. Mal à l'aise. Oh ma fille. Bébé nangai. Oui bien. Na sekonde to se loko monga malamu. Eza bien yo posa na biso. Yakako. Kende na papa, ça va. Na sape na sengwa, na sa bien. Non, s'il te plaît ma fille. Alors yaka. Oyebe loka malamu yekimaka. Eloka malamu c'est que prière. Nzoka eloko ngo yango esengela ke bikate. Olie batu ba kende kokima bandoki esengela ki babenga ne basali na nzambi. Voilà nzoka nde lingomba eyeti na ndako pona délivrance. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil de Konangai. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Et il y a un temps moto abete mafimbu et ça temps pe moto za la libérer. Frère Ifani amemi pasteur na eti na ndako. Nine ko salema. Eloko na banda ko zela banda kala.
awa lingomba eyeba ndeko combat spirituel ndezozela bango. La Bible déclare: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Bandeko pouvoir ya kobengana milimo mabe epesa melabiso. Kaka na moto oya ndimeli kolo Yesu Masiya. Eloka kitoko bandeko moto moko aso banga ngo na musika. Ah, Sharon akiti pona soni eh. Père, au nom de Jésus-Christ, o kolo na lobi na kombo na Yesu Masiya tika ete oyo nyonso eza ko confesser kombo na yote egumba manatango oyo na ye kotelemela milimo nyonso oyo eza contraire na volonté na Nzambe na famille oyo na kombo na Yesu Masiya batali yo esprit impur ovani na nzoto oyo na peso mitino na tango bima kende mosika. Koma osez-vous bozotelemela nga na lopango oyo? Ngai nde nazali mokolo lopango na pouvoir ya ba sorcière ya temps anciens. Pe na lobi na tango oyo bokoki kozwa ba captif na ngai te, bozwa te ba prisonnier na ngai. Rokori eteke sika bobobobo teke. Yeba ete molimo kangeza ya yote oza na pouvoir te. Okolo na kombo na Yesu Masiya Nzambe na bomoi na bengani o molimo na Satana, molimo mabe, esprit ya sorcellerie, soit lié au nom de Jésus. Oyebi ke ba parents na ye baotala, ba tata na ba mama bazotala. Bango nyonso bakamwe bayebaki mwana babota Sharon. Nzoka toyebi epe mirabela na mokili moko boye. Phénomène elanda ba sorcière bakomo bima. Bino boye ko attaquer ngana mabele na nga bino nyonso bokokufa. Okosi lokutana yo. Zambe azamota lokutete pakosa. Yeba yango na tango yo nakobika. Pena tete le mone na Zambe na saelaka. Au nom de Jésus. Kende mosika. Sors. Webeke bandeko délivrance ko fallait salima. Babani combat spirituel. Au nom de Jésus. Le feu dévorant. Le feu dévorant. Moto na molimo mosantu. Et baby s'appelle Ziki Samisala nyoso Satana. Merci Père. Merci Père. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oebinde konasuka victoire ezalaka na moto aleka nguya. Victoire ezaka na bayebatato likombo na Yesu Masiya. Amen. Et oebike sika ye pasala ki Fred mbala moko e komo zoye. Fimbu bandeko o ezali fimbu ya molimo. Bongo bandeko Bible zoloba que l'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Motona mokolo na ye. Ah, bandeko nzoto mingai. Nzoto mingai. Fred oza wapi? Fred ozali awa. Mama kufi misu bandeko tala ndenge azoluka Fred. Ah, soka mona kindenge Fred azonyolola nzoto. Alingaka tu na Yesu sulika munini penza. Azomona te phénomène mbala moko miracle. Atala boye misu fongwami misu pe emoni. Misu za kotala. Eh Fred likamnini awa. Fred. Telema Fred telema. Amoni mona na ye miso fongwami. Miracle. Mama, omoninga? Nine salamiao. Nabi nangati nine Elio. Est-ce que ça va? Nazo mona Fred. Fred aboyi kondima. E bongo Sam oyo bakomisa ki baba na mato ya kokufa. Avana ki na ye suspense. Réaction bala moko molimo mabe pumbo ekei. Moto azalaki délivré. Sibetema lobi mama. Maloba ye monoko ezongi. Lolemo ebaniko ningana. Nazoka o mama. Ozomonanga. Ozokanga. Mama. Samuel. Nazoka mama nazoka yo. Ah, ngai mwana o Samuel mama nazomona yo nazoka yo nazoloba na yo. Zambe ozamala monzame nanga merci. Voilà. Nzoka pouvoir nyonso o ekangaki par la sorcellerie et bandiko koya pe kotika. Awa délivrance et salami pole ete famille mobimba ekangolama. Et salami pole ete force nyonso salaki kati na mwana oyo ezanga nguya. Na pouvoir oyo pesa milingai. Lokola mosali na Nzambe na nguya. Na pesi mitindo ete la vie ezala restaurée na nzoto oyo. Au nom de Jésus-Christ.
Oh merci père. Zambe merci na tondio na peso merci. Ah, mwana sekui. Webi ka sekui. Si azalaki délivré nako kufa. A sekui. Mais mama nini ezoselema wa. Ata la boye batu batondi na ndako. Yango mwana ndenge nini okotaki na mokili wana. Eza kaka tango koko mwasi yaki ko visiter biso. Oyo toyebaka te nzoka yango oyo. Histoire. Abandi ko bete lisolo oyo biso pe tolingi koyeba. Sharon mwana batu na ndako ndako tata na mama. Mwana kelasi mwana malamu ezalaka mokolo moko koko na bango utaka mboka. Koko mwasi aye. Koko mwasi pe bayambiye. Bandeko nzoko makambo ngo uta mosika. Histoire. Abandi koloba toyoka. Koko tango aye. Voilà esengo tango koko ayaka. Bosa malamu toza malamu koko. Osaka yo moko na ndaku. Papa abimaki mama za likolo na étage. Ça va. Na memeli okaseloko moko aweza ya yo oyebe loko ba memaka na boy nanga te oloba ono bakoko nyonso basi bayaka na biloko ya kindoki na boy yango. Po yo koma ono totalaki filme kutu eloko akoko kozwaka te na boy yango. Azui liboke bandeko ya mbika. Oyo liboke ya nini? Apesi na Sharon. Lokola biloko yango utaka mboka. Bana ville balukaka balia. Na yebiki na lukaka ngo koko na nga kolia ngo te. Sharon azwaka mbike utaka na mboka. Tangu mama na ya kiti nescalier yi ayamoni mama ye. Koko aye. Apesi koko na yepe liboke ambika. Mama boye imalamu. Mwana nga mwasi boni. Oyaki kala? Neki kala te bosa malamu Mama, tele loko koko amemeli ngai. Yo pe na liboke ambika yo. Ça va? Na bongise loko pona yo ilia koko zela. Eloko esala makanzoka nde Sharon alia kaka akolia. Bongo lelo koko amemeli mbika boya. Ezala kanzoka nde rendez-vous lokola nyongo. Mokolo nde Sharon alia kaka kindoki. Nzoka kaka boende ndoki ezalaka koko na ye. Ayeko initier Sharon. Apesi ye pe kindoki mbala moko pe Sharon pa koti masolo yango. Voilà comment ki kindoki ya famille. Tela masolo oye batama. Voilà délivrance ya baseli na Nzambe bimisi masolo nyonso na poasa. Ekomi apolele. Sharon boende akomaka une petite sorcière. Tala mokolo makambo bandaka. Ndeko na pekisi na ngai yote soki koko na bino aye kotala bino kolia keloko na yete na pekisi yote. Rappelez-vous to bandaki filme mokolo moko na libondeli na mesa bazo sambela pona kolia. Kaka moto moko bandeko kima prier. Nzoka nguya molili ezokima nguya ya lumière. Tata sambeli, mama zo sambela. Sharon nzoka nde molili na lumière ayebi ke ko sangana te. Il n'y a pas de point commun entre la lumière et les ténèbres. Simaye akiti azelaki na loba meni wana oya prière. Alors ma fille oyeka na mesa tango biso to silisi ko prier vraiment zaki wapiko nazaki na chambre papa. Après cela masolo yango azobeta biso to zolanda. Voilà bandeko nzoka mwana beba bayambaka koko masolo koko ayaki nango nde yangoyo. Voilà la grande maîtresse ya monde de sorcières. Ye penza wutaki mosika
pour a consacrer lokola une princesse azala lokola bras droit na kati ya royaume na bangwa molili. Awa bandeko na mokili tovandi tela ba réalité. Mokili tovandi bandeko, la sorcellerie existe. Na monde tovandi la force du mal agit. Mais Bible zoloba que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Distraction de lekiyo yango no mona ka bandoki bazo kota bazo bima na bomo ina ondenge balingi. Esika tokomi eza monde de ténèbres wapi esika bazo régner. Esika bazo ko adorer le diable. Awande bazo tosa Satan. Voilà to yebi. Soko za na ngambo ya lumière te, seko za na ngambo ya ténèbres. Ndeko na katikati mutazalaka te. Oh na sambelaka na nga pe mais. Voilà ba siéger. Initiation oezola tisa Sharon Nguya babenga esiko Mirabela. Yo okena mokili oke kobosa na yoza nani biso tokoki ko continuer kozela te jamais tokoki te parce que tango ya suka nde yango ekomi yango tozana posa ya milimo awa tozana posa makila voilà eloko epesaka nguya na mondango bazoswa nguya partir ya makila ya bato nzoka nyonso koko na ende mutememaki awa lisolo yo bandeko bazoyoka ngo siko na kati ya ndako eloko nini asalaka kobanda kaka tango akoti na mondango mokolo yango na classe azokenda bongwani a changer longi a changer accoutrement abaluki demi tour nzoka mwana classe atelemaka na nzela mokolo yango kosala opération ya monde de ténèbres yango ndeko nanga na nzoto oyo force ya séduction oyo ebimaka na nzoto ekozangisa bokonza likolo yo mutaba deuxième regard mwana mobali contrôler deuxième regard po batelemaka na nzela mpona koluka bato oyo mpe bakomema na lifelo keba résister au diable avec une foi ferme bandeko il fuira loin de vous la Bible dit oyebi mokolo yango tose rappele kaka ezalaka boye kaka ye moko Sharon tata uti kotika ye akende classe abongoli elongi azongi kaka na nzela tata na ye pe na motuka kaka wana kala mingi te bakabwanaki sima bayaki kokutana. Quelle histoire. Hello, salut ma belle, comment ça va? Can I be of... Oui bien, nakosunga one logo moka bien. Pardon mais maka kake noke musika te noke kana pont maréchal. En tout cas tala kitoko na yo ya kosila pamba la moya tala matin na kati moto keza climatisé pour na poso na yo malamu molimo yo bandeko boma yango mokusa ya basi lisu ya deuxième regard yebango que le salaire du péché c'est la mort ne konangai ozo céder na nzoto ozo céder na lisumu ozo céder na liwa. Veillez et priez. Bible zoloba car l'esprit est bien disposé mais c'est la chair qui est faible. Voilà bato mingi bakenda balanda nzoto baseda na faiblesse lelo bandeko bazo mene bazo luka kobima na ba conséquences ya masumu basala. Nzoka kaka Sharon nde na molimo abongole longi ake kopambwama nzoto moko basangani na tata na ye. Nzoka makambo esalama lelo komi lisolo Sharon abeti kaka bango pe bayoki kaka ekosuka wapi. Voilà ndeko il est temps tango film oyo ezoko interpeller yo
na ba réalité tozomona mokili oyo ndeko koumela te kolekisa tango te. Oyebi te ndenge nini monguna za pembeni po aatake yo. Oyebi te eloko nini abongisi po aya koatake yo. Mirabela azwi kombo na monde de ténèbres. Tela ba phénomène. Pouvoir na ye ya mokie te. Mirabela. Une fois de plus, oye na retard lelo awa. La grande-mère, nalobi, limbisa ngai. Na kanise ki jamais na retard kaka boy lelo. Oyebi, mbala na mbala, obandi koya pe na retard. Koza na habitude batute. Oyebi koza une princesse. Nguya ebele vandi kati na yo. Ozali moto monene na kati ya pouvoir oyo. Okokite kondima koza na faiblesse ya boy. Limbisa ngai. Na buta lelo esengeli okende susu na mission moko. Mission wana esengeli o accomplir yango. Pona gloire, pena honneur ya pouvoir oyo toza na yango. Ah, na tango yo délivrance. Même olobeli koko na ya kufa il y a de cela 2 ans. Ah, sœur Nangaï. Oui. CJ akoti le boako. Qui peut être bisoto moi. La vie en abondance. Oh Père. Pona libota oyo nzambe merci. Nebi que délivrance oyo. Et ko wume la petikali permanent na famille oyo. Voilà bandeko la fin justifie les moyens. Et loko moko suki saka force à sorcellerie. Ezalinde kondimela kole sumasia lokola mokonzi pe mobikisi. Voilà bandeko eloko oyo echasse molili na kati ya ndako. Ezali présence ya basena nzambe oyo baye na délivrance. Et enfin nzambe azwi lokumu kole sumasia akumisama. Voilà bandeko filme ezalaki liteya pona baboti pe pona bana. Nzela oyo satana koti na famille oyo nzela ya mwana na kati na libota. Yango moboti zala responsable ya spiritualité ya bana na yo. Soki obateli bana na molimo, bana wana bakolanda nzela mabete. Merci. Zambe apambola bino esika bolandi filme na biso. Ba numéro mosusu pe kote yo mingi yango ezako ya. Merci bien-aimé.